Alors, nazali bongo congolais, des pères et des mères. Alors, mais na salaka misala ya bokeseni, misala ya mabe, oye kote kati na bombo inangai, ezaki plus précisément misala otobengi na ya français babengi ngo sorcellerie. Na lingala babengi ngo misala ya bondoki. Makambo oyo nga nazo témoigner awa, eza ba recommandation ya nkolo Yesu. Donc, nzamba zakana mulili te, mutazakana mulili ezande moini satana. Mais nzamba permettant, bato ba lekana ba mondo ana mulili, po baya ko témoigner, makamna bango mapolele, po ete bato bazwa mayele, bato ba ndenge nini satana operaka, pe misala satana esalamaka. Ndenge mboko na ngai, nzamba permetanga na leka kuna, pona bandenge nini misala molili esalamaka bongo na ya nzamba abenga ngai na bana pe ko délivrer ba makambo wana lokola mama na sazo kobota mingi nzoka nde kobota ya mama eze kosua mama ya papa tango mama aye kozo abotiza seti bana aye kozo zemi ya 8e mwana o ezalaki po abota ngai nde mama ya papa asalaki ba manevre pona koluka kobebisa bombo ya mama. Alors asalaki moi eloko mo ezali pena malamu mingi te alambaki biloko moko boye tango mama azwi zembi pa bota ngai aye apesi mama okotuna nga oyebaki yango ndenge nini oh menga zengene misala mabe te bazali koyebisa ngai nde ba makambo esalamaka na monde mulili mutako zala aza fœtus mais soja badi ko utiliser ye na monde mulili akokoma déjà na âge à 30 ans 40 ans 50 ans. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese moi milikola baninga pila ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Bonjour et shalom na bana nyusu ya nzamba kolanda biso pena ba nyusu ba kolanda biso na chaîne na bino bolinga mingi Ciel Ouvert TV nzambe aleka na kopambola bino vraiment soki tozo koma 5 na ma banda kuna bino naza bongo kopesa matondi mingi pa ya moto za na réalisation pe aza na caméra otobengaka l'ingénieur Cédric Makela mwana tuka ya nzambe l'homme valable petit frère Jésus-Christ cerveau électronique nzambe aleka na kopambola ye yepe mutako monter mission a monter mission oyopo to koma 5 na banda kuna bino bandeko naza ko annoncer bino émission oyo eza émission moko à ne pas rater à ne pas manquer parce que ina bandi bongo témoignage na ngai bande bandiliki no suka bato mingi balelaki yango balukaki yango pe balukaka yango ngai pasteur Vincent Makela nazongeli témoignage na ngai pe na bandeli yango na chaîne na bino Ciel Ouvert TV ko banda bande bandeli kino suka yako na pesi mbote na bai banso oto zana bango awa na ndaku pe na plateau baza kolanda biso na salon mingi mon épouse madame na ngai l'homme na lobata l'homme valable batu Bénédicte Makela on a benga ke mingi mon œuvre d'art nzamba le kana opambola ye mama bana na salon bai banso bazana biso awa babi oya za bongo lecteur na ngai mikolo ya zo tangela nga bible nzamba zala na ye famille na ngai Makela pe bai banso bakolanda biso nzambe azana elongo alo bandeko pona ko banda témoignage na ngai na kosenga na bino to bondela parce que lelo za penza lokola introduction ya témoignage oyo na kopesa bino ya makaminene oyo le kana vi na ngai kino Yesu Masia abenga kingai benga moto aza pembe na yo bo like émission oyo bo aimer et puis bo tia ba cœur nzamba le kana opambola bino
eza lokola ndenge mwasi na nga lobaka soko sala émission direct na TikTok bo tapoter et kosala bongo bala mingi. Mais avant to banda bongo témoignage na ngai na bondeli nzambe. Nkolo nzambe na pesio merci po zali nzambe oyo yondo pona batu pona kosalela yo. Parmi batu yo pona kosalela yo obenga pe ngai Mosano Vincent. On azalaki na misala bokeseni na zaki na misala mabe. Mais nzambe obenga kingai lo na koma mosali na yo. Olingi te nzambe na te modifier libota na yo nzambe na pesio merci. Pesa ngai munoko ya koloba me malobo nga na koma nzambe ezala oyo o inspire ngai pona koloba. Pena lo bakaka bo solo na tatola makambo esalama na vie na ngai po nga na sala. Na pamboli pona bayebanso ba kolanda biso partout na monde entier tika te nzambe ozala nzambe na bango pe nzambe na biso. Na bete maloba oyo pe témoignage oyo eko dife bato mingi eko fongola bato mingi misu eko fongola bato mingi mayele po ba comprendre makambo nini oyo elekaka na se na moi eza ba réalité me bato be bakango te. Kuma masanzola mono pona bolingo na yo na kombo na Kristo mwana nzambe na bon moi. Amen. Merci beaucoup ba ibanso bolandi biso pe bosambe nange longo tika te nzambe aleka na kopambola bino. Alors na bandi témoignage na ngai kombo nange zali Makela Vincent Makela Mambu Vincent na bota bongo na famille bana zomi nga naza bongo 8e nazali bongo mutu ya ekolo ya Bakongo plus précisément na tribu babengi ya Bantandu. Mama nanga aza Muntandu azaki Muntandu parce que a déjà décédé et papa nanga azaki Mulefu parce que pas a décédé donc nazali orphelin ya papa na mama mais orphelin ya mukolo ya mwana mukete. Nzamba pambola bino na kosenga ko fungola matoi Olanda. Pourquoi na bani na biographie na ngai naza marié avec une très belle dame Mama Bénédicte Ming Baibie Makela bomo na ke na ba live la TikTok bomo na ke sa émission azape moko ba journée c'est binene ya Silver TV bon ndaki pe na ba chaîne mususu net na ba la maison de pain asaka ba émission mingi kuna nazali papa ya bana ebele ya molimo pe naza na bana ya musuni par après vous aurez mwana moko azoli la déjà awa wana pe aza mwana na ngai Délice nzamba pambola ye apambola pe précieuse apambola Beliver Makela apambola Sephora Makela Plamedi Makela Yamai Makela nzamba aleka na pambola bango donc nazali papa pena bana botimwa bana nzamba pambola bana na ngai nyonso surtout pe nazali papa bana molimo ebele awa na Kinshasa pe na poto tango mususu na tanga bakomona bango na pesa bambote na be mission mususu bolanda ngo mais mission oyo eza mission ya témoignage. Alors nazali bongo congolais de père et de mère. Alors mais na salaka misala ya bokeseni misala ya mabe oyo côté kati na bomo inangai ezaki plus précisément misala otobengi na ya français babengi ngo sorcellerie na lingala babengi ngo misala ya bondoki. Bande ko tamso ko kamwa ndenge lo nazali okomona tamso naza nzamba selinga mombali kitoko nazaka même bien mais nazalaka boyete bolanda bino moko boyo kandenge ni nazalaka lo nazolo bapena malembe parce que ça témoignage pona o comprendre ba makambo bomona kana mukili misusu eutaka epaya muini babino boy bakango te. Alors mama na papa na ngai babala naka bazenge na ba jeune trop bazenge ba jeune pina ya bokeseni parce que maman nanga babala ki na âge sur na bo santé entre 13 ans et 14 ans comme ça papa so déjà ça balaki azaina pana mwana muke. Alors tant babala ki mama nanga aboti biso pa mama na ye asepela ki bavanda na lopango ya famille parce que maman ya papa azina na moi ba moyen asepela ki bavanda na lopango ya famille. Bandeko Bible ezobisabsobi que soki bato babalani l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bango bale ba ko manzoto moko nakasi balom fala bezolanda. L'homme quittera. Babite que l'homme akovanda eska mona ba parents. Babite akovanda eska mona ba tata na ba mama na ye
tout ça. Mais bandeko verbe oyo quitter batomi basala kangote. Okomona muta avandi abali mwasi na ye avant eskamona batata na ba mama na ye eza mabete. Mais eza na ba conséquences ebele ya olenge obokolandango na témoignage janga awa. Alors maman na ye a insisté ki bavanda na eskamoko na mwana ne parce que maman na zela ba moyen ko somba ba mapangu papa nanga ero azengena na très jeune azengena ba moyen wana te. Alors accepta ki bavanda pe eskamoko na maman na ye. Ko vanda bazo vanda nabike babota biso 10 5 mibali 5 basi. En tout cas nzamba pamboleki pena ba parents na ngai na kobota 5 mibali 5 basi. Mwana liboso azalaki ya mwasi pe ya sonam ase ya tikabiso ya mobali azabongo ya mibali azaki bonga mobali azabongo na poto on a pesa mingi bambote ya nzes espérance skale motema que je salue en passant ya Ferdinand nzamba pambola ye Ferdinand Makela ya misatu kombo na ezali ya za mobali ya Timothée Makela twen ana Kinshasa ya mine kombo na ezaki eza Charlotte Makela azana bomboyi aza awa pe na Kinshasa ya mitanu aute kotika biso pe ya soname ya Henriette Makela ya motoba eza bongo ya bebe Makela tozane awa ya sambo ezalaki bongo eza bongo ya Jean-Marie Makela tozane awa azana bomoi ya sambo Mwambe eza bongo ngai nga za 8e nazala bomoi votre humble serviteur ya Liboa eza bongo Sœur Blandine Makela, c'est une servante de l'Éternel. Nzamba pambola ye. Pe ya Zomi pardon, il y a Liboa et Sabongo Mindo Makela, comme le pesaka Frédéric Makela, bolim sanga bande konzamba le kono pambola ye. Pe mwana tsuka biso Sabongo Sœur Blandine, oyo azape servant de l'Éternel, vraiment nzamba pambola biso na basali ya Nzambe na famille na biso. Ngam na fungola ki nzela pe nzamba bengi basali mingi na libota na biso. Vraiment toi fayi moko béni de la part du Seigneur. Bénédiction zaka pour na mbongo te, boza na mbongo ebele, mais tout ça béni de la part du Seigneur parce que mingi na biso basa basali na ye. Elandi na bakoko na bankokolo. Alors bandeko kofanda bavanda ki na mama na ye. Mama na ye azaki pa na mobali na ye. Oyo azaki papa mobokoli, oyo abokolaki bakoko ba père na biso. Parce que papa so abotambaka mibale na tata na biso oyo autaki kokufa na ki koloba père sona mite hein. Tamso kamo papa ko to boy pona nini parce que papa ko na biso azaki na misala mabe pe akufi na misala mabe. D'ailleurs ngai kombo na nga ezalaka makela mambu te. Mais kombo na ngai ezalaka Dilwe Kamambu Vincent. Dilwe Kamambu Vincent ezali kombo ya tata ko na biso wana oyo nepsino ke azaki na misala mabe pe akufi na misala wana parce que ya tikala bongo na bote mate na ko ba pe asona mite. Bible lobi ke esengo na bato azokufa kati na nkolo pamba te misala bango ezolanda bango mais akufika na nkolo te akufi na bondoki na ye akanga bato na bakisi na bampungu aloka bato alia bato vraiment na ki jamais koloba teke pe a son âme bolim sa pona makele muke boza koyoka awa vraiment bande ko balisa biso baza mwa kimia parce que makele na bango ezokota na émission tozo sala pe ba bon de la moine hein parce que toza atwana bana mais kola sur le coup ponda ko zangi bana ezanda ko moza bénité. Alors qu'est-ce qui s'est passé tant baso vanda maman na biso azai kobota azai na mwasi ya kobota parce que babalaka ye officiellement. Je crois que la deuxième émission oyo bakoyamba ngai bakotuna nga ba question ya makambo nazo témoigner awa na ko développer yango babalaka ye kobala parce que Bible lobi que le mariage soit honoré de tous. Babalaki kobala, tant babalaki kobala, azagine kobota. Mais avant de continuer, bamakamon naza koloba awa, na kosenga na frère Babi, o aza lecteur na biso lelo, atangela ngamukana Matthieu chapitre 10, comme na verset 26 à 27. Akopousa na momu ke pemeni awa, atanga po ete kota malam. Matthieu chapitre 10, comme on a verset 26 à 27. À toi, frère Babi. Je lis le livre de Matthieu chapitre 10, verset 26 à 27. Oui. Ne les craignez donc point.
car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Bible lobi na biso to banga bango te. Pamba te makambo so yebo e batama e kobima na puasa. Donc makambo oyo nga nazo témoigner awa eza ba recommandation ya nkolo Yesu. To banga bango te, to banga banani te. To banga bandoki te, ba magicien te, batamisala mabe te. Po oyo basalaka na nkuku. Oyo salamaka na nkuku e kobima puasa. Donc nzamba permeta batu msusu baleka na bamisala wana po bako témoigner nde nazo témoigner lelo po na makanda bango mapuasa pepe se batu mayeli. Place msusu na verset 27 alobi oyo bomona ngo na ténèbre. Oyo bomona ngo na mulili bobima na moi boyebolo bayango. Donc nzamba zaka na mulili te, mutazaka na mulili ezande moyini satana. Mais nzamba permettant bato baleka na ba mondo na mulili po baya ko témoigner makambo na bango mapolele po ete bato bazwa mayele bato ba ndenge nini satana operaka pe misala satana esalamaka. Naza kote ya satana te, mais naza ko dévoiler ba misala na ye oyo asalaka na bomoi na ngai wana nazalaki na elenge aderutaki parcours na ngai abebisaki bomoi na ngai ndenge bomoi ya bato misusu satana aza kobebisa yango. Yana zo senga yo o bo s'abonner massivement pe partager ba émission oyo kamba te bokozala jamais dessus na makambo na koloba awa. Soko tangi na scène yango na verset 29 babitanga le verset 29. Ne vendons pas deux non, passions. Tanga 28. Le verset 28. Oui. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ceux qui peuvent tuer l'âme. Bo banga te bato bo bakoboma nzoto mais ba ko boma mbaki oboma molimo te. Donc makambo ebatambaki na molili esengeli biso toloba yango po bato bazala éclairé. Pamba te bato mingi bamonaka ba makambi na bomona bango. Il croit que ça volonté nzambe or que ce n'est pas la volonté de Dieu. Eza batamisala molili nde bazo sala yango. Nous avons un exemple Moussous. Moïse avant qu'il ne libéré bana Israël, avant de libérer le peuple juif, ababa koma koma bana Israël na bombo Égypte. Nzambe a permis que Moïse abotama en Égypte. Abotama pene à Pharaon. Alors, si on parle de Pharaon, nous sommes directement image du diable. Si on parle de l'Égypte, nous sommes directement makama mulili. Mais Nzambe a permis que Moïse a passé par là, si manango aye ba secret na bango, bongo azonga aya ko délivrer bana peuple nzambe eza ndenge moko na biso ndenge moko na ngai nzamba permetanga na leka kuna pona ba ndenge nini misala molili esalamaka bongo na ya nzamba abenga ngai na bana pe ko délivrer ba makambo wana yango mona ka soko tuni batokola ba papa Edith Sungu ba mama Nancy ba mama Mati ba papa Anise soki tuni bango bana nga ba civique galu ba semno ke papa nzamba pesa ye le tomo makasi ko délivrer bato misala mabe et puis misala mulili pa na ye le kakate et ça penza grâce oyo nzambe ata na bomo na ngai parce que ne ba technique wana na ebi comment le diable opère nzambe asalanga makasi na domaine ya délivrance na sape ko yebisa yo soki ozana ba problème ya sorcellerie ozana ba problème ya olingi délivrance ozana ba problème na vie na yo ozomona makambo zo marché te appelle cet homme benga moto na nzambe oyo je crois que toko partager na yo pele kana ko supena ko lekana ko sunga yo soko tuni ba get simao nazana bana mingi na poto pe awa na Afrique pe na Congo na nzana nga ba mona loboko ya nzambe pe ba kumisa nzambe na domaine ya délivrance. Alors bandeko balingami yangwana na ye pona témoigner kaka oyo nzambe alobaki oyo bayisi bino na molili bolo bango en plein na butu bolo bango en plein jour obebisi na molili bomba boy na moyi bolo bayango. Je fais seulement ce que Dieu m'a dit de faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc totanga ki Matthieu chapitre 10 comme na verset 26 à 28 soko tangi yango omona ke makambo na za koloba c'est ezali bongo na Bible, c'est dans la Bible. Naso bongo lokola tchakute eza makameza na Bible. Alors, lokola mama na sasa kobota mingi. Nzoka nde kobota ya mama ese kosua mama ya papa.
mama ya papa bandeko okobota mape na mama ndoki papa ya ndoki soka za tamsu dokite azana ba loge azana ba totem asa misana mabe ye misana ko sacrifier ka bana musane ko bebisa ka bana makambo na zolo ba awa je crois que Patrice Anita ayebi yango c'est Arlette ayebi yango aza para na yo mais asina parti na moini pona ko bebisa bana oliendenge mama zo bota mingi esepelisa mama ya papa nzoka nde ye aza komona ngo mabe tango mama aye kozwa aboti za 7 bana aye kozwa zemi ya 8e mwana oyo ezalaki po abota ngai nde mama ya papa asalaki ba manevre pona koluka kobebisa bomo ya mama bona na malamu bona na ngai avec beaucoup d'attention pona koluka kobebisa bomo ya mama oyebi ke pa ya bakongo bazalaka na bazaka ba matriarcat ngolo bani pona bato bayibi te bakongo pouvoir ya bana ekendaka mingi epai ya ba mama yango moni chez bakongo banoko bazaka na pouvoir makasi meme koleka ba parents baboti bino osomona noka kobota bana na ye metanso omona azotangisa bana na ye te mais azotangisa bana kasi na ye azotangisa bana babotami na bandeko na ye ya mwasi chez les bakongo c'est comme ça donc banoko bazaka na pouvoir ya kosakana te yango mona katamso mona mwana ndeko na mwasi azobala il faut noko aya asala facture to aloba ba makambu tout ça n'évitez so ba système encore changer lokola moi makambo eza ko changer to so comme na kilelo mais je crois que makambo mingi pa ba Congo ezalaka ndenge wana donc banoko bazaka très dangereux alors mama zo komona kendenge non mama ya papa donc koko na biso aza komona kendenge yepe na kolba tege pe asonam parce que akufa pe na misala mabe azomona ndenge mama ndenge zo bota ndenge wana bomengo ya mama eza bana na ye donc bana oyo baza bomengo ya mama nete so comprendre nga bato bozo landa ngai bana oyo baza bomengo ya mama yango wana alingaki asala quelque chose na monda molili po stopper mama kobota to pe bano mama zobota bazala malamu te baza na kati ya ba système ya libota soit ya freinage soit ya mvutuma ya bambanga ya bongo na bongo na kasta za pena clair alors asalaki moi eloko mo ezali pena malamu mingi te alambaki biloko moko boye tango mama azwi zembi pa bota ngai aye apesi mama okotuna nga oyebaki yango ndenge nini menga azali na misala mabe te bazali koyebisa ngai ndenge bamakambo esalamaka na monda molili moto akozala aza fœtus mais soki bandi koutilize ye na monda molili akokoma déjà na âge ya 30 ans 40 ans 50 ans moto akozala na mokili awa aza na 2 ans aza na 5 ans mais na butu bazokomisa komi na 70 ans aza mama ya 60 ans aza papa ya 45 ans c'est comme ça yango monaka meme ata bazemi oyo etambaka na monda molili esalaka 9 mois te ebotamaka na ba musu ebotamaka na ba heure musu ebotamaka na ba jour jamais moto akozwa zemi ya butu ese 9 mois au moins 2 jours aboti asaleka une semaine aboti do bandeko musala molili ezali mabe ya kosakana te yango monaki Jésus Christ azoba la Bible alobi le fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres des ténèbres les œuvres du diable musala molili eza mabe bandeko soko bosala muta azala musala molili na famille na bino famille eza famille ya pasi famille eza famille ya mawa il faut bondela mingi nzambe aza na contrôle ya famille wana sinon te bokosala ba malheureux boba na ko forcer bo na moi mais na butu bazo bloquer bino boba na ko bisa motoki na moi mais na butu bazo la kele bino mabe nyonso bozo sala e koti ba mvutuma e koti mabe moyeba bo réussir ezate voilà ndenge na za ko éclaircir bino na kaso boza kolanda il faut ko luka pena nzambe na kati ya libota na bino et c'est on a famille basambelaka comme kambe ko ya mikakatene ko ya mais boko ça l'épargner to ba ko bunisa bino mais ba ko longa bino te bible lobi le malheur atteint souvent les justes mais Dieu l'en délivre chaque fois voilà le banzambe ça clair alors azui biloko alambi musuni aye apesi mama alobi mwana na ngai
ozobotela ngai bakoko kitoko ozobota bana kitoko parce que bandeko na ngai na famille biso vraiment mama bota bana kitoko asote bandeko na ngai baza basi kitoko na mbali kitoko. Alors mama kase ke mama ya mobali na ye azosala ngo na motema malamu nzoka asala ngo na motema mabe akamati biloko na pesi mama na sani abi na lambi biloko spécialement iniki mapona yo po soko eza nini na reconnaissance pardon naza reconnaissante pardon en guise de reconnaissance na lambi biloko yo pona ko sepelisa bokilo na ngai lia yango vraiment nzamba za lokumu mama akamati biloko wana ana confiance à mama ya mama na eti obike tango akala kindoki ezaki répandu le rôle le loté ezalaki na ba plein en vogue le roi le loté hein kindoki ezalaki na ngombe ezalaki batrozo tsapana mingi kaka le rôle le loté. Alors mama azu biloko na li nzoka biloko ya aliaki ezalaki biloko moko travailler basi ba salaki yango bikela basalaki yango bisala déjà na monde na molili pe na deuxième monde. Tango maman le biloko wana maman va dire directement ko sentir libumu passe on dirait menace ya zemba di ko menacer biloko moko ndenge wana bandi ko bona ndanga malamu mais on est biloko wana e baby sa mama ya salaki yango po baby sa mama botaka lisusu te biloko ndenge wana mais on est biloko wana baby sa mama e cause du tort na nzoto mama bo oyo bota biso eke kozwa mwana oyo azaki na kata libumu oyo ezalaki ngai nakai bolaninga malamu parce que mama azalaki makila ya batu babalaki ye officiellement soki babalaki mama officiellement te ezalaki libala mama yaka tovanda ndele biloko wana elingi obebisa mama yango bomonaka famille mobali bainvite mwasi ezwi bale mwasi ezwi famille ya mwasi bayi kolia mobali bayi kofrene mobali libala mama yaka tovanda eza interdit na Bible esengeli libala ezala honoré de tous donc mama azaki protégé parce que babala qui est officiellement ataka azaki kosambela te mais bakokisaki maloba nzambe na bomoi na ye donc makila ya batu moye bazwa ye eza te yango ekende kozwa makila ya bango moko makila ya famille ya mama ya papa bango moko parce que eza makila mwana na bango. Alors ekozwa nga na kati ya libumu nde olie bebisa ngai mais epesi ngai kindoki na kati ya libumu ya mama tango zemi ya mama ekokisi 4 mois nde na tango wana ba pouvoir ya sorcellerie oyo ezalaki na kati na libota ya famille ya papa plus précisément epai ya mama na ye babandi kobimisa ngai tabiso kokamwisa yo wi bandeko à partir ya zemi ya 4 mois nazali kobima emaka mingi naosala na libanda nazali koyeba yango. Je crois que na deuxième épisode nakobetela bino babakambu oyo nga nazali koyeba donc bazali kokomisaka mokolo. Alors mais maman azali komona kaka azosenye bato nyonso oyo bobota bana mais zembe komplika bino fo boluka basali ya nzambe babondela mpona bino to mpe zembe ezokomplike bino to babondela mpona mwana wana bomonaka bana mosusu babotami omona mama kufi mwana tikali eza anormal zemi eza punition te zemi eza lipamboli oyo nzambe apesi bato baza ba sexe opposé ba procréer bato mosusu lokola bango parce que nzambe alobaki na Adam na Eve botondisa mokili. Alors batondisaka mokili na nzela ya mwasi azwa zemi abota ekela lokola ye mais ezalaka punition te ke mwasi aboti mwana tikali mwana akufi mama tikali non baka wana eza baka mingi eza baka normalité to mwana azobima soko kobima te non yo somona nyama aza na complication kobota mais nyama kenda akilote nyama balandela kete mais pone ekomelaka batu parce que bamabala ezalaka combattu bakobota bato mingi ezalaka combattu mais lokola bato basalaka ba enquête spirituellement te les enquêtes spiritualité bamonaka eza normal
or que ça normalité pe bana mingi babotama ndenge wana soki bosali banquête bomona ke bana wana soit baza voté soit eloko moko boya mabe ya molili eleka na kati ya bomoi na bango me bino boyebaka te mwana kobotama akola na impolitesse akola yokaka te akola na mabe yokasi azwa éducation ka tango ko mukolo nzoka nde semence wana ebande na kati ya mama ebande itanga botami voilà bokoka ndenga na kolaki nakimona moko impossible même ya nzeza za na poto il peut le témoigner nazaki le plus turbulent en famille le plus turbulent pe mwana yokaka te nzoka zeki semence sa sorcellerie o eza na kati na ngai naki mwana muke mena samba muloko ba mikolo mena zoya alors tango se me kokisi 4 mois 5 mois ti ekokisaki basanza kobota mama zaki ko comprendre ba date na ba mois ya zeminete omona er moko azomona ndre zemezali er moko azomona ndre zemezate tango se remarquer ndre zemezali te nde tango bazozwanga bazobimisa ngai wana azokone kaka kosenye akone kaka kosenye et puis azaki lelo malade lobi malade lobi kuna malade or zemi en réalité moi nazali pamboli pona papa na maman aki ko fait souffrir ba parenté parce que azali pamboli je crois que je dis la vérité nazolo ba Bible za koloba ba complication nyoso bomonaka e aka na nzela kobota e aka na nzela zemi et ça la nzambe te. Bien aimé, crois-moi ce que je te dis. Soki ngando ngola ebisio na tiki ngando na maya zobela ndibela ye. Ngana utokuna na zako yebisa yo. Balaksenga ba technique nyonso tout. Oyo lekaka na sena moyo oyo, mais ça la ya nzambe te, mais bato ba normaliser yango. C'est très très important. Nous avons laïté, nous avons suka témoignage nangai, première partie à témoignage nangai mokola elo. Alors, tiki no zembe kokisaki 9 mois. Mwana azobota makaka te. Ekokisi 11 mois. Mwana azobota makaka te. Ekokisi 12 mois. Mwana azobota makaka te. Ekokisi 13 mois. Mwana azobota makaka te. Ekokisi 14 mois. Mwana azobota makaka te. Ekokisi 15 mois. Nena bota maki. Ngana salaki 15 mois na limwa mama oya botingai na souffrance nyonso. Mais na bota moi na 1 kg 500 grammes. Na bota makili chombe. Tala mwana mukelo kola muselekete. Mais mwana makambu. D'ailleurs, mama betrenga li solo tango abota kingai. Mama papa aye kotala moi c'est l'hôpital. Mama ala senga na mbeto afinika ki dra on ni mateke mutaza wana. Ta mama papa ya bi laksenga mwana ngonanu. Balaki siengai papa découragé. Pona bota maki mabe pe ko sakana te. Donc atobota te so bapesi yonga kozwa te. Mwana moko drôle. Mwindu. Mama penabi obota magi mabe ko sakana te. Et puis nga mona bega na regi mabe pona nini? Tana regi kola bato ko finga nga mingi. Alors bandeko na bota maki ndenge wana na saki 15 mois na libuma mama mais na bota mi na 1 kg 500 grammes. Bien aimé, pour la léon suki première partie à témoigner à Chinangai. Et suki wana mais na sako lo ba banso oyo mona ka ba complication na kobota na yo. To zo bota te. Même mobali ozoko ko tia mwasi na yo zemite. Mingi ba situation aneza ba situation moko e utaka na ba monde ya mulili. Ba monde moko oyo eza na kati ya mulili. Yoko mona ko eza normal. Mais or que eza normalité, diable asa continue nzela batu surtout bandoki, batu misala mabe, ba bandi ko bazui possession ya vie na yo, mais yo zo ebate. Bazui possession libala na yo, yo zo ebate. Bobala na mobali a changé bizaleli. Bobana mwasi a changé bizaleli. Tant so ba voûté yo ozo ebate. Alors, nzambe alongola biso na ba monde wana potoya tobiki sabato mingi o baza victime à sorcellerie ya baba kam onga na ko témoigner na témoignage na ngai comme na premier épisode kino na suka. Na kanisi pona lona suki ndenge na botamaki na 1 kg 500 grammes si bakobota manangai makamu mingi ya mabe elekaki na zai ko sala
na bomwana na ngai. Je crois que na deuxième épisode bokolanda yango pe boko kumisa nzambe na nzambe ndenga benganga na bongo na botema na koma lelo mosali na ye. Okotuna eske passer ça bongo na botema solo bondela nzambe akolakio eta dame na ngai. Je suis gravement converti, né de nouveau, je suis vraiment un enfant de Dieu pe mosali ya nzambe. Merci beaucoup na bani soirée biso. Au s'abonner na chaîne Avenue Silver TV. Nzamba ko pambola yo, bo like be émission oyo, bo taba j'aime, bo taba cœur, bo taba commentaire, bo benga, bo tuna ba mituna na ko répondre bino. D'ailleurs, numéro nangeza wana, je crois que l'homme valable à côté deux numéros, moko za ya Vodacom, pe mususu ezali ya RTL. So bo benga ngai boko zwanga moko toko solola. So ko bo swinga ite. Obenga olekisa ta minute muke, obenga parce que dans un problème makasi ya miso comme lingai toko yamba yo et puis toko solola. Na pesi merci na bayeso balandi biso, tika nzambe aleka na opambola bino, na bondeli nzambe poto kabwana na comme des masia. Seigneur Dieu de gloire, na bandi témoignage longo na yo. Yahweh, tika penkolo premier épisode. To sukisi yango na yo. Baïbanso balandi mosali na yo nzambe. Sunga bango nkolo ba comprendre témoignage oyo nzambe pe bazwa mayele ya kolongo na mitambo ya moini satana. Po ete nzambe yo benga biso na tina to fongola bato mingi miso balongo na nguya satana baye pai na yo balongo na monde ténèbre ba na monde lumière. Kumisa masanzolama pona bolingo na yo pona première partie ya témoignage oyo. Na tondo na kumisi yo na komore swasi amona nzambe na bomoy. Amen. Na pesi merci pa ya chéri na ngai mon œuvre d'art Makibe Beniti Makela. Na pesi merci na famille na ngai Bokilo na ngai Marcelo. Merci pa je suis Luanda tozane pe awa malgré comment que s'absenter mingi na chaîne na ye. Merci mingi pa l'homme valable mwana tuka nzambe petit frère Jésus Christ nzamba pambola yo. Merci mingi pa ya chéri na ngai Muke Ser Kapi nzamba pambola ye. Merci na babi na benga ke sango nzamba pambola ye. Merci mingi pa ya Barashi mwana na ngai babi on est tangier déjà et Caleb mon enfant chéri nzamba pambola ye. Pourquoi pas précieuse na délice na bo CTP Esther tozane awa oto benge tubi mikolo pa e munene makasi nzamba pambola ye. Bo benga na numéro ezali wana na ko bezanga te ko répondre bino pe ko partager na bino tout nanga toute autre ba question na ko zala prêt ya ko répondre yo. Botika na malamu nzamba pambola bino. À la prochaine. Ciao au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.